Ezali wana na l'hôpital pédiatrique ya Kalembelembe na Kinshasa. Nde bana mingi baye bazali kobela bokono ya kolia mabe bayaka mpona kopesa malisalisi. Tokutani na Joël, elenge ya mobubu toba. Azali awa mpona azali kobela bokono ya kolia malamu te likolo ya mwa koswana na libota. Sima ya kokende ya mama na ye, nde papa na ye asundola ye na l'hôpital na nzoto penza malamu te. Tango amoni ye, mama na ye azwi esengo makasi. Tango mwana ye moko aye ko se retrouver soki libanda soki wapi nazalaka te. De pabila muta a intervenera ki mwana. Pabila si ayebisa ba garde malade kuna na hôpital na ba docteur soki bozana eloko bo pesaka ye. Azana muta ko secourir ye te. Nde ba koma ko ide biso ya kolia tout consort ba pampers. Nde to komi boye ti ba ye komema biso na malnutrition. Nde bango bazo intervenir na ba poto. Et comme ko évoluer bien grâce ka ya bango moko na bato ya na bakisi ba opesa. Bokono ya bolei mabe ezali bozangi ya macro pe micronutriments oyo nzoto ezali na yango bosenga. Eutaka na bolei mabe, digestion ya mabe. Emonanaka na kolemba bongo ezali kosala malamu te pe kokonda. Bokono ya kolia mabe, soki ozwi lisalisi ya kisi te, bokoki kozala na mbano ya mabe na bokolongono ya nzoto, pe na moto mingi penza epai ya bana. Les conséquences de la malnutrition, c'est kozanga kolia malamu ememaka kokola malamu te ya nzoto pe ya moto. Mwana akokoka lisusu te kokanisa malamu, mwana azali kobungisa mayele pamba, azali kolala tango iso pe akokoka te kotelema mwa tango kaka kolala. C'est un enfant qui a fait la malnutrition. Mwana oyo abeli bokono ya kolia malamu te akoki kobika kasi esengeli asungama malamu na l'hôpitalo. Les tests d'appétit nous les faisons avec ça. Test d'appétit tokotala soki mwana azali na posa ya kolia. Tokosalaka yango na oyo babengi plampignote. Ezali potopoto moko ya malamu mingi. Na kati na yango ezali na micronutrition pe topesaka yango soki appétit esili. Tokotia mwana esika ya bana baye bazali na appétit to na posa ya kolia. Tokobunda kaka na kotraite mwa ba complication pe topesaka ye plampi pona alia pe azonga makasi. Le lait F75 et le lait F100. Na bokono boye, mibu etangami ezali kobana na 0 kino na mitano. Basi ya zemi baye bazali komelisa pe bampaka. Na République démocratique ya Congo, UNICEF emoni ete 3,3 millions ya bana ya se ya mibu mitano bazali kobela bokono ya bozangi kolia makasi. Na 2011, na kati na bango, motango milioni moko kozangi kolia penza makasi. Yayet Mavinga, pour na VOA Afrique, Kinshasa.